Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi? Balanda panza sango ya Kongo ni nepsa bino kaka boyebi ki panza sango ya Kongo basala toujours makamba bien ya on zo bino nazo ko informer bino bala nyonso bolinga panza sango ya Kongo ba lion de la presse nyonso bozana ba vacances obo kendanga mi Kinshasa na nepsa bino ya sika na kati ya Yolo Nord. Jeannette Malangi Motema Alexis Zaza bazuli kanisi osala la biso resto bistro restaurant na ndenga poto boyebi kaka mama Jeannette Malangi Motema Alexis Zaza basali biso bistro restaurant na Kinshasa eza bongo na avenue Capella oyo yebani mingi vraiment na Yolo Nord ba ene so bakoli na Yolo boyebi avenue Capella boyebi Ciné Bingo yango na avenue Capella wenza Yolo eza à côté donc na biso basali biso bistro resto rapide kande za la kata poto yango mama Jeannette Malangi bazuli kanisi osala biso bango na kata Kinshasa mais eloko nso sabino ka ouverture eza bon le 14 juin. Rendez-vous à ne pas manquer le 14 juin tozala wana panza sango Kongo bazala na ouverture ya Retro Bistro ici c'est Paris botalaka ici c'est Paris mais la kata Kinshasa vraiment na bino tozana ba comédien tozana ba artiste et musicien bango nyonso bazala vraiment rendez-vous à ne pas manquer le 14 juin 2018 bozanga te boya ebele vraiment bokoza ba invitation na bino Malangi na papa Alexis Zaza basali bino loko wana eponi nango te ke ozala nani kenepsi bino Jeannette Malangi Motema Alexis Zaza bazo frapper fort vraiment le 14 juin rendez-vous à ne pas manquer bandeko na ngai bozanga te boya ebele na 29 avenue Capella Yolo Nord. En tout cas bana yolo to sengi kana bana yolo te to sengi na bana mboka mokili mobimba boya mais bana yolo debout yolo Providence na yolo mikolo vraiment ya sika ebotami na kata yolo Ciné Bingo boyebaki yango mais tozaka peme la Ciné Bingo wana ici c'est Paris na mbandi bokomona yango na bilili. Lion de la presse mupe pasika moto asika na ebisibino Lion de la presse baza invité bongo le 14 juin na Kinshasa na restaurant Jeannette Malangi Motema Alexis Zaza vraiment basale loko mo kitoko makasi ouverture nango za le 14 oyo Lion de la presse baza invité bakozala na mboka Kinshasa pona kosala ouverture ya resto bistro resto rapide oyo zabongo na kombo ya ici c'est Paris na mboka Kinshasa 29 avenue Capella na Yolo Nord. Lion de la presse boza invité na resto bistro oyo zabongo na 29 avenue Capella na Yolo Nord. Vraiment bozanga te ba nyonso bana Yolo na pesi nazo benga mingi bana Yolo fo boya ebele parce que on ezelo na bino panza sango Kongo baza wana na ba Lion de la presse ba osala ouverture ba invité surprise ba ozala wana bokomonda ba invité surprise o bolingaka bana Yolo boya